Bonjour, 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 bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner, bonjour, bonsoir aussi, pourquoi pas, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino, boboto bonde kona mandébravsa catholique, shalom, naba homme de Dieu, chantre de l'éternel, toute tendance confondue, bambote nabino, en tout cas, bon service, bon début de la semaine, bon travail, naba o bazoke musala, bonne chance, naba oyo bazana ba interview ya misala, bonne chance naba o bazo luka misala, parce que musala nde yango wana epesaka nzoto ezala makasi, ozanga kolia te, ozala bisenga senga te, lobi basambwisa yo, babenga yo sopeka, vraiment bandeko nanga musala eleki nyonso. Ah, j'espère que vous êtes bien. Moi aussi, je me porte à merveille. Et Zaka Komonana, Bandekonanga, moi, Kopwati, Kopwa café, vin blanc, vin rouge. Et les kakanango, Bandekonanga, pourquoi pas coca ou whisky mouké. Mais na tongo avant que Moussala, Tomela kaka, mai, ou bien Kopwati, Kopwa café, et Pesaka, Tokos Nandenge ya Mukiti. Wana mama leki na bino la danoise olinga te nazali mama leki na yo bandeko na ngai likambo na ye lelo na ntongo soki mama moko alamusi conscience na ye eke nga la danoise nasepeli nango nakoya mpona na partie ya mama wana tolamusa mpe conscience ya bamama mosusu parce que bamama nde mutu basungaka bana. Et puis, bana mingi, balandaka conseil, yaba mama na bango, ke yaba papa. Ndenge ka mokili salamela, papa zaka mutako luka luka, mama nde akonzaka bana, mama nde azalaka na bana. Tozana ndeko na biso na kombo ya Manike de John. Et si kazali topesi bambote ebele, to sepeli makasi parce que toyaki pe liboso, nayaki liboso, kolobela, pona Manike na concernant mwana na ye Prince Babia oyo nga na ye banda zalaki mwana muke ti ndenge azokola na koki pe kozwa temps nga 30 minutes 1 heure du temps nazotala ba interview ya Prince Babia pona nasepelaka na ye mingi. C'est un garçon vraiment physiquement il est beau. Alors bandeko na ngai bino mo bomonaki ba concours ndenge elekaki Prince Babia azwa quitté 4e na concours, même na sokozal obimi miss ndenge ba élection ezalaka soko obimi ata 2e ça fait du bien, 3e ça va un peu, mais 4e ekomaka déjà ebandi kokende dia na shit. En tout cas Prince Babia azwa quitté oyo nga pe na yeko yebisa bino kobetela bino sete na lobaki ke il faut ko accompagner musala nyonso na étude ezaka na base kotanga ezali base kozwa déjà bac kozwa examen d'état oloba français malamu oloba français malamu te eza déjà base moko okokoyeba mathématique bien osali pe commercial okoyeba étude du milieu osali pédagogie okoyeba déjà comment enseigner osali ba science wana koyeba déjà comment découvrir eza très nécessaire. Et loko yo Prince Babia a rata na vie na ye ezali base wana ya kotanga. Mais rien n'est et loko moko eza na retard te. Ba étude ezaka na retard te. Okotanga pe na mukolo, okotanga même na 60 ans. Okotanga même na 50 ans, même na 35 ans, même na quand. Et loko na osenga Manike ke ndenge sikoyo o reconnaître que yondo zali base ya destruction, ya échec. Ya mwana na yo esalinga makasi esalinga kitoko makasi na sepeli parce que tant yo oko reconnaître même na miso nzambe soko reconnaître lisumu na yo même na ndaku na yo même na musala soko reconnaître défaut na yo okomona ki soko yebi yango kezaka défaut mbala moko osala nini obanda kosala ke eloko wana ebunga na changer. Mais soko ozo reconnaître défaut na yo te ozoko micha kimingai même likambo ekoi ya munene ndeni par la responsabilité ya moto nyonso ezalaka kingai okotika la koyeba défaut na yo te ekozala kitoko te
et ko simba te bande konanga okotambola toujours na défaut wana et pesa kitoko makasi. Alors bande konanga sans tarder tokoyoka Manique de John ndenga zo reconnaître et puis bande konanga loko pesi ngai sou passé Prince Babia ndenge nini nzamba koko pambola ye parce que na modèle que abimi 4e mais au moins déjà famille à tata na ye Kisinjora abandi koganga mbongo bakofuta ye photo kabola yango na famille fo famille na bandeko 4e mbongo ni bakofuta mwana wana azana besoin mbongo ebele pour na carrière na ye pour na kosomba ba instrument akosomba guitare na ye banda kobetaka lemsu ye moko papa akoki donc bande konanga déjà bakomi kowelela mais Manique à reconnaître et puis toyebite tokotalela ye parce que tant que to landa carrière la babia toko exclure Manique na katite tant que to ande la carrière à Kofi paix à son âme maman mi était là même na ba omona maman mi à côté na guichet maman mi akolambela même banani oyo batu na ye o bazoya wana batu ya nani oyo alambela bango alors bande konanga ba musicien ya Kofi bande olambela bango po abalia bien pana nini basala musique malamu ya mwana na ye alors carrière à Babia ya Prince Babia tout côté la Manique parce que ye aza vraiment lokola conseillère ya Babia lokola bakambo bele azawana nakati pona mwana na ye a réussir to landa ya bato bele ba réaction ba TikTok par-ci par-là en tout cas tout comme on dit azalaki d'accord que en tout cas moi no yo nzamba pambola ya que na liboso que de sur liboso mais seul problème ils ont kaka moi no yo azana grâce à Nzambi azana talent azana ayebi pena musique mais les cambo bon magasin ka maman na ye na tante na ye bon comment on dirait pour manani moko na route artistique ou la carrière il y a Prince Babia tant que tu as le barandé on est ça la bonne ni Manique et ça là on a bien dit il y a un moment où on a une émission comme ça que c'était mal na osa la sortie médiatique samedi mais na limité ba émission très bien pour la carrière Prince na minute on a na star na so na petit star ba to beta star donc analyse peut doser que le artiste mususu so nous to solo là aya to solo makambi ya vie mais que na clasher sur artiste so y est pendant le la mission ko ba no le bele quand bien parce que nga pena comme la mission so na ba na beti musicien ba beta parce que et là qui sami na concours ma beti musicien na nga il dérange nga parce que na moni passé na ngai na passé na internet parce que 2022 na sina na mi bongisaki mais passé na ngai na lekaki na internet il y a un moment il rattrapé moi na nga alors ça m'a fait très mal c'est pourquoi on ne dit même pas on a même nanjora que atika otanga kombo ya Prince na makambo ya musique ceux qui font ça les promotions c'est bon mais ceux qui n'a pas exemple na limité donc comme Fali comme na limité Prince ça comme musicien. Voilà. Quand ça comme musicien, donc après c'est bandit. Alors on a limité à supporter biso tamazaki na ndako que maman na yo na tata mosi na yo mutu azoka à supporter biso nda komine ngwana olinga susté olinga te pour ya lo solane ka boy komi a oza pena clair alors on a limité lobi mwana ngai nanga la limité lobi déjà na surchargé na sali effort ébélé pour que meeting à finale parce que effort personnel penza exemple dans 3 mois na fouté presque donc Manique lobi que passer na ye et rattraper na sepela kane pour une femme sage et puis elles ont reconnaître et belé ba osala ngote moi na akei ko tia batu bambeli azo reconnaître que éducation ndako ezaki bien te moi na sali mobulu azo reconnaître yango te bato ebele balinga ko reconnaître te mais Manique lobi ke passer na ye ezaki mabe et rattraper mwana na ye kofinga ba musicien tango yo yebi ke banda bo mwana papa wana ya mwana wana kufa yo lingaki mwana na osala musala wana mais passer wana
et lundi alobi même na Kisinjora na lingité même Kisinjora ndenga zawana soki a continuer ko finga ba musicien et koki toujours ko rattraper nani mono ya muke parce que na sens ki nini ke o tata mwasi na ya finga ka bato tata mwasi na ya aliga ka musicien boete ngape na kolinga mwana bango te mais ba congolais to longola pe biloko ya bongo manika ko zala mabe tata mwasi na ko zala mabe mais soki babia prince babia aza ko yemba bien aza ko forcer te eza musala oyo ya ye don na ye nzamba ko permettre que les liboso pour ton dimite que ba jana nande bana na bango bazo ko évoluer jana na zaika ka bien na mutu nyonso non mais soki mwana wana za na talent et puis ba forcer talent na été et puis base manike na zo yo zongisa mwana no classe ba classe eza nango azoke ba cours du soir na ye atanga et ko sunga ye même na ko koma musique na ye et ko sunga ye même na makambo na ye belé ko yokola ba note ya bien base classe ezaka nécessaire na musique wana nde bomonaka mathématique ekotaka kuna physique ekotaka kuna chimie ekotaka kuna botaka bato bayemba kitoko eza bato muke oyo ke batangi te bazo s'en sortir na musique bazaka vraiment ebele te ebele batangela yango même na classe babimela yango balicencié badocteur na musique ezali art boko eza vraiment fo kotanga. Alors bandeko nanga boyoki manike à reconnaître faute na ye balobi eloko nyonso yo reconnaître est à moitié pardonné totalement te manike. Alors ça est comme effort faut batu ba mono sikoyo ke makambo zolobo tiro na misala et mona na miso abatu parce que balobi ka est à moitié pardonné. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc avant de pardonner totalement, il faut qu'on ait mon effort que a otiki kotonga, a otiki kofinga, a otiki ko soutenir mutu moko bazo sala mabe, otiki penza wanande moitié mususu osala nini ekoya ko se compléter. Tozo continuer et oza bien. Aïka na libota nanga na Jonathan batunsu na tanga bakomo na bango te na musicien moko na 3 mois abisi mbongo ya musicien moko ya mboka ils a fallu que na ko lekisa ngai Fabregas maestro non félicitations là tanga kombo na été na tanga aussi kama kazi non c'est la publicité bandeko babolinga kaka le bango nini toi le bango na kunda côté yo trouver le bango na TV pourquoi pense que non lukambo te pense que non luka label a que non orchestre a que non luka vie a que non lukambo te parce que ni bongo ba pese pour les atouts. This incredible device removes 50 times more earwax than cotton swabs and lasts a life. Attends, le va payer $100,000. Et ça toute une vie. Vie na ye, ah non, moi, nous avons vie moula, il y a besoin de mbongo ya ebele. Alors, pour ce mbongo ya ebele, il faut azala, na production ya bien, azo sala ba nous avons besoin de la mieux produit, ba kepe que les biens. On se montre, mbongo, pourquoi on autant à mbongo? On n'est pas là pour de l'argent, on n'est pas parti au Vodacom pour de l'argent. Non, non. Si tu habites à Cameroun, bateau ne soit-il que son bon va réclamer de bon. C'est méchant. Quand on m'a appelé, comme Nicolas m'a dit à YouTube, maintenant dans telle émission, je suis déçu. En tout cas, franchement, je suis déçu. Hein? Pourquoi elle a dit ça? Mbongo, pourquoi le mbongo azui mbongo combien? Azui mbongo te azana ngote. Akene ko luka mbongo te, akene ko luka ayebana, abima na ghetto. Abana kwana alela kamikonyo sobo ayebani siko ba games ba yebi, ba daju ba yebi, ba producteur ba yebi. Hein? Est-ce que mbongo ba pesa on eza mbongo ya garder tin ko lokoma na 100 ans? Tout le monde comme na 50 ans mbongo ba pesa. Et puis ouais des carrières, et puis soutien. Pourquoi ndenge wana? Pourquoi biloko ndenge wana? Pourquoi? Après tant on le ba maniki alobaka pourquoi? Non, mais ça reste en famille, peut-être dans le mec qui a encore un angle. Mais à la télé, pourquoi on répond à la télé? Parce qu'elle va qui on a télé. Oui. À le bien on a télé. Pourquoi? C'est exposer l'enfant.
C'est très dangereux. Yaya mbongo babaki la parce que abini kutu quatrième mbongo de ça bon ce qu'on soit abimai premier net Jacob parce que moi la bloc on se ridicule abini quatrième batu déjà ba ridicule la même famille. En tout cas j'ai pas aimé franchement j'ai pas aimé j'ai pas aimé il y a comme martelé makam azo ça la vie na ye ata soit qui $1 million et ça pour na ye il y a vie na ye na moi si na ye na ba pour azo préparer venir na ye aza mobali ouais. Voilà, bande konangai, c'était ça. Oh, bah, moi, biloko na ngeke boyoka, oh, la musique so conscience na tomwa les loto, na so kochite. Et ça que manike d'abord à reconnaître. Donc, une bonne maman, a lingi mwana nae a sala, mwana nae a mata, mwana nae a longwa na soubasma ya mabe, a kedaf, a creuser soubasma ya bien. Maman wana salini a reconnaître d'abord makambu nae, di soubu nae, et puis l'air bazo banda na bonne base. Et puis ezam mawa trop, moi na zui 4e. Et ça azou moi $2000 nae ba pese na Vodacom, blem sou ba fan ba tindeli moi ba mbongo, mais tata moi si nae. Quel todo nae bité. Moi na wana bande konanga abima na mboka wana. Aki ataka Congo Brazzaville, aki ne Gabon, aki ne wapi, aki ne alongwa na milliers wana pour na évoluer parce que mbongo kutu na monanité. Si boya ko simisa mona na bakisi pour na nginda apesa bino mbongo. Kake loko muke bongo bande konanga bo mondeke famille ekoti mbuto mbuto. Bande ko za mawa. En tout cas ça compliqué. Oya bimaki les premiers toyoki atan iote o famille na ye ba obole la mbongo ba famille bazo finga ba tourner ba osala boy manike zwa mayele prince azaka mwana na yo azali ya yo azali ya tata mwasi te azali ya noko te azali ya yo du fait que monique kisi njora voyager ki a préférer landa kofi atika ki obunda yo moko pona mwana wana leka soka zaki penda ko soutenir ye anga voyager te anga sur terrain a même équipe na ye na moi basa ko benga na partout akorepe ko voyager ke na bazai akena kisangani akeko sa promotion ya mwana wana mais azaki mwana na été donc au kantate na mbongo nde azali mwana et bongo après azali non il faut faire vraiment attention to komi vraiment na suka bani onanga to batela bana to batela misala et ozala bien makasi et ça kitoko makasi to zala toujours tête haute et ozala bien pour na bana na biso to soutenir bana biso ba ke na nzela malamu sur le plan aussi spirituel makambusu ya bonzambe faut to soutenir bango faut to zala kana bango wana to laksa bango nzela ya malamu bosala attention parce que bana ebele o ba komi ba mouvement et komi trop et comme ko influencer bana bande ko banzamba ba mwindu ba bimi banzamba ba jaune ba bimi ba mokili comme compliqué ke ba mwana na yo aya ko kota na ba science occulte na ba secte moko boko yeba te akanga mikuna et puis akomi mutu mususu lobi akomi ko lokota matiti na nzela et ozala catastrophe landa mwana na yo le loko nyoso azo salela même onga na kendera na église boy landa ye onga na sala musala boy kengela ye parce que bato ebele baye na mondo pona ko bebisa bana ya bato baye pona ko bebisa milimo ya bato mwana na yo te okolinga kaka omema ye na ba église moko boy omema ye na ba science moko boy omema ye sika moko boy bandeko mwana na yo te ata bino ba pasteur on balobi aller prêcher dans le monde entier mais baba na wana kende prêcher dans les vides oya ko sepela ko ya aye même Jésus Christ alobaka na toka kana ba porte mais ba pasteur ba komi ko racher ba ko kotsa bana no ba sukoi bango cerveau ba bebiseli yo bana bande ko bosala attention. Alors tout ce qui wana pona lelo je vous love en tout cas bon début à semaine que Dieu vous pambole. Là c'est la danoise. Partagez, aimez vidéo
et ozala bien makasi. Bye bye.